Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etalama monate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima, Madia Star TV. Shalakita, na sempre suivi. Madia Star TV. Shalakita, na sempre suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, na Katia Madia Star TV. Le Kiko Kondambuta, papa social. T'as dit il est là, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etalema monate, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Le Rabaga Bamis, Bapid, Nabatéat, s'abonner. Famille na pesi bino mbote na komo na Yesu tikete nzamba lola sa bino subolamu na mokola lelo neto lo baka bande kuna ngai ezali chaîne biso ba kwa ngole ngoba ki ba congolais na bangolaise biso tuzali moto moko j'espère que na le beloko ayebi kazali mutasika la kata Madia Star TV bande kuna ko bosa na te o s'abonner o like vidéo chamo commentaire on eza support na bino na kati ya Madia Star TV na kata Madia Star TV bande kuna tout ça na assurance maladie bande kuna ngai plus tozali so intéressé contactez toujours le numéro de téléphone et zala bande kuna ngai to kozanga te ako passer bino numéro ya ndona biso ya Nick assurance na kata assurance biso bande kuna ngai tozali na assurance maladie na assurance ya vie soki okufi bande kuna ngai oleke bandeko bana ba mitungisa bande kuna ba age to komi na ngo na poto ezamala mingi ozwa assurance ya vie babitala kaka soko kufi muto sali 10 à 5 ans na poto ebembe to sala ba 1 mois ba démoni likola assurance mo refuta un petit rien mais tozo ko futa ngote eza même pas prix ya Stella eza prix moko kaka ya secret ya bande ko nga za intéressé contactez toujours Madia Star TV bokozanga te non c'est bon comprendre pas na ça pas un moment qui kokumeyaka voilà pas na za nzela mino babi na kata Madia Star TV bande ko nga to sala ka basuki mboko so zali bande ko ngai oza occasion moko ya kobala ya anniversaire bande ko nga to déplacer na biso to na passeport rouge mboka no storia to ya osala yo suki babi na kata Madia Star TV to sala ba analyse to sala ba émission en plus to na fondation na biso Madia Star TV bande ko ngai balobi na kata Madia Star TV to zo luka support na bino oyebi ke bande ko nga ozana elamba moko la takate oyebi ke ozana sengo la takate moko to la takate bande ko nga contactez tout le numéro de téléphone eza na place ozali na ko déplacer poto to zo bilamba to sur bande ko auto kuti ba zo sanga ta sengle ya kolata babi a to zana na sele voilà a to zana sele na commune ya Canada bobenga au Canada commune en sele quartier Canada quartier Canada a to zana quartier Canada commune Mobanse donc quartier Mobanse bande ko na comprendre nga pa na accent kaka toujours babi ba comment makasi veut dire kaka to ke na ngubongo babi bande ko nga tozali awa tozali ngai moko te na sike bomoni naza nan ndeko na biso awa nga na kotune ba question ye ako répondre kaka balobi na bo Saint Christopher Songa ba songo na kata Londres babi mobali moko ya bio ba bio déjà base na kata Madia Star TV babi émission toto sala ngo tellement que na bi que yoza oza mutulanga donc na bi que pa na yo moi si rezali babi nana ke dibonné na kata Londres babi yo ya ngwana babi Yasimine petit frère de Jésus sans oublier babi JP Waka na kata Paris na peso mbote na boss store pesa mbote na nga balobi na jansi mais à des boss babi papa responsable yo déjà na kata Madia Star TV au sala biso bien babi mama comment on a mama na dio follow ba mama makasi mingi pour esa biso bien mama na di no fandi wa bikoto na commune sele OK mama na di ndu toza awa na kata émission olingo loba sunde komoko ya mako ko yokelo mawa ko sunga ta ne fixe ata na $1
atteint $2 et que ça la biso bien on ba question na retourner au funga moi muke ko ka son te fo le ba moi eloko comme habitude pas matin na yebi ke bande ko bas bazota la biso baza ba maman la biso à Londres ba bineti Françoise maman la Melchaza maman muka mute mama babi soto moni Christopher Songo ekutu ko bosa na za mutama so moi bandani ilenda na kata France babi baza na batu ba ko yuko songa ta na petit rien babi mama to monio awa bala bindeni des ans au divorce moto linga ko divorce bendeni o chama foli mindamu ya nalinga kiteza aha voto mbabdanga okabona endeni soko expliquer batu moi bien ça moi club okabona na papa ndeni sens que akende ko zoda moi sumususu yango wana senga kitoka siko yoko osipotete oza kaka na ye matena zo moi sumususu ni ba mama so basala ki omona papa ozana basi misatu mineme ba mama bavandi po batala bana yo ko sala ngote oleko kabona mais ezaki da mobile azaki na posa njela na ye kwa akende yango ne singa kaka kende. OK. À part ça sikoyo atiko na bana combien? Bana misatu. Papa sala ka azana ni soko ko ba moi aza policier. OK. Soko à part ça papa asunga pe bana bindeni. En tout cas, bana to kabana sunga bana ti. Asunga bana ti. Bozana bana combien? Nana bana misatu. Bana misatu. Moi bozana na âge ni. Ye 8 ans. Bon mi balé. 6 ans. Bon asuka. 3 ans. Ba musakana sakana na ngope ya. 8 ans, 6 ans, 3 ans. Ba bana baza bénédiction ensemble, moi to boya bango ezate malgré tout ba circonstances à vie mais bana bazali bana na biso. Suko to ebite ba difficulté ni nozo kutana na ngo banda papa atika yo. Ba difficulté ni noza na ngo. Zano ya kutanga ya bana kutanga puisque position kuvanda pinda na oteka tete bilo misat koteka kutangisa bana na ndako koto ofutela bien ezanda ku moko o futela. OK. Ce qu'il faut le baba difficulté ni mozo kuto il faut fungwama il faut le baba moi eloko pe matana kata mabi ya star tif de bare eloko tam su Christopher Songo le baba papa Christopher Songo donc ngai na tino le baba Christopher Songo na bi pona nini na le bibo donc tino le mais ça ba difficulté ni mozo kuto nango o bisa Christopher Songo azoyo kayo papa na poso sunga ngai na za ba difficulté makasi na bana na moya ko tangisa bana zate en tout cas na za possibilité ya kosunga pona tangisa bana zapi na mbongo tuna naza posta à fond na te kaka pona za moya ko vivre fongo eza combien na kolba peut-être ata moi ba $200 OK. Bandi ko ngai bino mo bolandi mama la biso comme suna ni Nadine Kalombo boki ndeko na biso Nadine Kalombo alobi bande ko ngai azana besoin ya lisungi babi na kata mabi ya star ti bande ko ngai bokomona nyonso ila tabi olobi ete liboko epesaka yango epambwa maka na si yo mtoto tala ngai ozawana opambola bato ebele mama la biso Nadine asengi lisungi bande ko ngai eza tabi olobi ete liboko epesaka yango liboko ezwaka ndeko na biso mazama la besoin lisungi aza na besoin ya $200 limera téléphone eza bande ko ngai aza na motema ya mawa okoki koseme pa mama oyo aza na bana misatu kolesa bana kotangisa bana azofutela eza facilité mais soki azali na kiti na ye azoteka mo eloko bandeko na ngai eza lokola okoti nzambe nyongo na bomo ya mama oyo chaque fois ntango mama azoteka bonosenga ngo merci wana ebala koganga api merci wana ebana protéger libota na yo bandeko na ngai tozala motema monene ya kosunga eza $200 na boyi teke $200 eza ebele na vie toza nango mpe na poto badifficulté ekomi partout badifficulté eza bandeko na nga soki boza ata 3 personnes ata 4 personnes apesi 50 tosunga mama oyo limera telefone mabi eza wana bandeko na ngai bobengi biso po te tosunga mama oyo mama ngolo balisu nini bandeko bazolanda yo na senka merci na yebi ke message ekomi na ba pesa ba masunga ba pote ba ba OK bana bazali bana so ba kongwe bana bazali bana boya mwana liboso yeyo tobosa biso bia mwana liboso yeyo wepa mibale ya mibale Rebecca yeyo ya misatu yeyo bandeko nanga bana bango yeyo
moni bana bango yo bana oyo bakenda classe te bandeko na ngai please tosunga comme si on tozotala ngai bandeko na ngai mama moza motema malamu babi dadi ile nozotala vidéo oyo bayobi Yasmine sans oublier babi Thierry waya monakata France bana bango yo okolo bala star nazuka charge à mwana moko autant que ça mwana oyo ne fixe so ta charge à mwana moko ezala bénédiction pour bandeko nanga tosunga bana oyo pamba te avenir na biso alobi ezali pa na bana oyo tala suko bana oyo bazotanga te bakenda classe te soki bana bazotanga te baoke classe te bandeko nanga yango ekomaka ke suka nango bana bakoyi bakuluna siko botala bana kitoko tolingama to sacrifier bana oyo likolo za wana bandeko nanga ozwaka amusu tozwaka 50 livres bien $50 toke nanga ambiance spéciale ambiance apa musu pe memo pe na makamba be mais soko ozwata ozwi responsabilité mwana moko obila star nazo so responsabilité mwana moko bavana bango pe ba côté ya nsele awa classe za nango pe prix moko eza nango prix moko ya mabeki eza prix moko raisonnable bandeko nanga boko totema bia Star TV botosunga bana oyaya olobi nini bapapa bazotala yo bama bazotala yo lisungi nini osengi na bapapa bazotala soko oyokoloba mwa voi makasi tala kuna ye loba makasi nepo bana kotanga oza na age nini oza na 8 bandeko na botala mona kitoko 8 makina classe te bandeko na tosunga bana yaya pesa komono kuna bato baomono komono na tala kuna tala caméra yo komono Joyce bo komono nani yaya Rebecca oza na bezo basa eloni ne papa Christopher Songo tala kuna aussi papa le papa Christopher Songo na bezo na tanga loba bongo le papa JC boss de boss JC na bezo na tanga papa JC boss de boss papa JC boss de boss le bana za bezo na tanga voilà wa ça ne bébé amusu akoki koloba te bandeko na ngai bosunga bana o numéro téléphone eza wana elonso boza ngo muke so bo pesa bandeko na ngai na kozanga te ko memela ya bibo mona caméra mabi ya Star TV ekoya ko tikela e mbongo asengi $200 ya ko début bandeko na ngai to semaka besika boye bo semaka la vie ya bana o eza très important to linga te lobi bandeko na to yeki chosa ka mona wala ndo na mbele nini classe ya kotanga ezalaki te yango etini mwana kende libanda. Merci beaucoup la bandeko bolandi émission oyo tikete nzamba lola sa bino bolamu ndeko nanga olobi nini maloba ya suka pa matoto komi na biso na kokata na pesi na mama merci en tout cas ndamba batela ndamba pesa o makasi nda kwa osangisi biso susu amen bandeko nyonso baza kula na pesi bango merci ndamba pambola bino na malobo ekomi bosunga ngai na bana oyo ndamba bapesa bino minenga za ngo orphelin ngambe aza ndamba ba orphelin apesa bino makasi bopesa nga bosunga ngai na bana. Ok. Nakata mabia sete ono bakiya ayo za bala misa komeka suko bota te sozu mobilité wana betela ngo sete pamba te sozo bota ezolo kola odota bano toujours na difficulté na si na lo belo bano bolanda nga faut kanga mujinga na yo il faut kanga mujinga soki ndo bali mobala balio okoki na okobota oboti mais pour le moment yaya zala concentrer na bana otaba ba ok classe te ce que sobi oboti mona mususu ezala passe voilà il faut na charisme. C'est très important. Merci beaucoup le bandeko bolandi mabi ya Star TV. Tikete nzamba lola salabino bolamu. Topesi bino bye bye. Ya bopesa bye bye. Bye bye. OK. Terna yo wana ezali support na bino na kata mabi ya Star TV. Babi mo maloba bien et ça la moi bien babi la star za mutabolingo. Donc soko kobi mo commentaire moi bien et veut dire que c'est là que la star a zone na te kwa malgré to kono ba 40 nikolo mais nazo luka la moi la moko ya 20 à cause ba commentaire na bino à cause ba support na bino à cause ba jina bino boy dans la kata mabi ya Star TV ya moye c'est là que ndeko na bino kole loko anu na te. Babi na kata la place au semakati le lozo eloko moko te mais so tozo seme na bana oyo baza bofele ba bana oyo mona ke papa aza professeur mais asali 3 ans asala raté bandeko nanga nyosa tout eza ke ce que soki papa e kosala biso bien makasi mingi ya bandeko nangai toza na kati nsele na papa na biso papa. Comment on a un on s'est présenté dans la Katamabi Star TV? Comment on a Jean-Baptiste Mozinga, Naza enseignant
Papa bala nanu? Naza marié, père de 4 enfants. Ndaku nanga pega ya ngoyo. OK. Toza voisine na Nadine. Nde toza wana, mais toza ka ko vivre na grâce à Nzambe. Na Siko salaka. Oui, nasalaka na ngai, nasalaka naza enseignant. Ah oui, enseignant. OK. Mais musala enseignant zo kene bien que na otangisa. Maman, tokena na biso ko tangisa mais le futu ezati. Funga na papa lobana no paiement ezati. Donc tina minito l'état futa biso te. To vivre kaka na ba courage kaka ya bana kini kaka. Tantôt ko sa moi full ou bien okene moi ba shida ya mike yango nde ezopesa biso moi restauration na niveau ya ndako. Siko papa salaire ba futa bino combien? Salaire moya ko loba kote ezate po to comment que ça rebelle comment ka ko vivre na prime kaka ya école kaka. Oh quand la prime école salaire bozala ngote. Salaire ezate po l'état futa biso tina minito toza no me. OK. Normalement l'état tcheki ba futa bino combien chaque mois normalement? Enfin, prix à l'État, il y a des enseignants au Bazouaka, 350 000. 350 000. Bande Bolanga, c'est quoi $50? 175 $. Ba futa bango. OK, ce que tu as vivre na prime. Ba parents prime ga o ba pa mbongo ba parents bazo futa pona bana na bango yango wana pe zo faire fonctionner biso to vivre na bana. Na minito photo zonga na ba classe, toza na difficulté ya kosomba ba équipement pona bana. Mais baza obligé faut bazonga classe. Oso yipe bazongite ba komika ka ba fazer ba kuluna. To boyi penza makamwana ya mwana di moya keneka classe atana les papa akeneka ka d'une façon formation ezala to éviter na kati ya mwana wana lobi nzamba koko sala ni c'est ça. Est-ce que vous savez combien de mois papa futa bino to sali 3 ans après 3 ans. Wow, bande ko nangai. 3 ans. Can you imagine? Ba sali 3 ans MP. Ko papa azala bana a futelaka ko lia soki malade classe a bala bande ko nanga 3 ans. Wow, 3 ans MP ba futa bino te. Mais vous continuez à kenda kaka. To kenda kaka pona ko protéger kaka. Wow. Pour ceux qui peuvent avoir nanda kutala kaka ndenge toza na kata kini yo moko yi. Ya kini ba kinoa ba koma ko vivre na courage kaka. Ceux qui peuvent atambolité bien. Ceux qui peuvent relation na ba parents d'autres fois eza kaka misère kaka. Yango zo mona ke nzamba batela bango. Pe apesa bango courage d'une façon un jour bakoko kanisa pele no tozaka pe na ba ndeko bien ba camarade na milieu wana tala pe mboko toza na ba suspension donc moya kozala malamu ezate d'autres fois to vivre na ba travaux ba maçon bazo sala oke obende ata brique tout ça et comme sous kengo wao mboka na ye ba suspension inutile ba travaux eza te na biso na ba mama to komaka misère na misère. Si ko le bini na bandeko bazolanda biso awa wa ko uza mama bandeko na ngai. Bandeko bazolanda biso awa bazala kaka na courage. Onzambe akotoucher kati ya maloba na ye ya maloba pe na kati na ye akoko kanisa geno nazwaki image ya ndeko tel na vie oyo azana ngo kaka wana non donc akoplonger le fils de moi un petit rien pour aider pour kaka même na ko sauver bana donc vie na biso tozaka ka pona bana nde voilà o bana bango wana ba kosala pona biso c'est ça pe bango wana ba kosala pona bango pe baza kuna c'est ça un jour ako koma pe kutake ko ya 4 star omoni ke asepeli c'est ça donc ça il na tindi bango ka yango wana mais nzamba batela bango place bazali bande kunanga bokene papa lobi papa sali 3 MP ba futaka papa te bande kunanga eza choc 3 ans 3 ans bande kunanga papa sana bana bala bakita ba classe te il faut futela ndaku il fallait ko lia papa za bana difficulté bande kunanga papa zo senga aide babi jisemi a des boss na kata London babi papa responsable na yebi kozali papa za mutema munene papa na biso azoluka lisungi ne fils ata eloko moko ya muke esunga papa aluka te luka koteka mama teta mutasali 3 ba futaka ete mais soka tata na mesa na ye atata makasu wana ekosunga papa azwata mbongo ya kolesa bana moma ke difficulté eza makasi ba condition pe
eza ya mabe bandeko na ngai tonga tosemaki mpa bato oyo bandeko na ngai pamba te tozoseme boye ezokoki tozokotisa nzambe niongo okoza na problème moko bandeko na ngai oraisonne nasemaki na kati mabi ya Star TV nasungai papa moko alekaki asengaki lisungi asali 3 bafutaka ye te ndeko na ngai vulu pa mbongo oseme pa papa ekoganga na miso ya nzambe bandeko na ngai botwa nzambe wana nga mo pe aza na espérance bandeko na ngai ngato na yaka na kinya wa deuxième tour na yaka papa zaki sérieusement grave malade na hôpital mais condition na monaki bat bavandaki wana bavandi bazomela tite bat bazobela il faut ba mela tite ezati bandeko na ngai cet esprit touché kinga la semaine pe papa na juste quand muke na salaki kana kopa sukal bandeko na ngai et comment obundela na bitumba eza soki naza na problème ndeko na ngai nalelaka nzambe banzambe ekanisaka na faire à sukal oyo nasemaki epa mama nazalaki na mbeto hôpital bandeko na ngai eloko wana nasala na vie na ngai ti lelo egangaka bandeko na ngai toluka toseme soki oza intéressé bandeko na ngai oza na motema ya mawa Yasimi petit frère de Jésus babi dadi ilenda balobi tosunga papa oyo ata na mesa muke papa soki paseke mutama azotala yo oningi basungo na nini po tia na mesa awa elo no koko senga na bandeko bazotala o na bata mitema maba mama mitema o baza mutema mawa ba papa bako sunga elo exactement na sengi kaka grâce na bangonde o nyoso bako toucher pona ko aider biso nzamba ko batela bango pe ko bakisa bango mususu libele to lokaka ne fisque moi production ya moke na position eza exact maito senga mingi ezate bango moko nde ba reconnaître qu'est-ce qu'il faut pour na ko aider nete ba pauvre type nde na suki wana so ite ba kozana posta numéro nanga pesa numéro papa numéro nanga eza 082 50 68 402 bandela lisu papa 082 50 68 402 nazana avenue Mofuta numéro 19 na quartier Canada na commune Ancien. OK. Bandeko na nga na si boyoki numéro ya papa apesi. Oyebi kalinga sunga papa alobi na eloko te. Abika muta mawa. Dona minute to senga muta mawa bandeko na nga to semena bata mokili mingi. Tozo eloko moko te to semana batu mususu bandeko na ngo mona ke bambiasi kaka lelo za na problème na yo o mona référence ninte nzama ko okanisela yo mais soko seme pa papa bandeko na nga ekosala biso bien makasi numéro papa ezali na téléphone apesi bandeko na nga comme soko benga pe mabi ya Star TV na numéro téléphone la star na mona ki papa pe apesi pe numéro comme si pe apesi pe papa obengi pe papa numéro papa akoyamba yo on sokoza no bandeko na nga ekosunga papa makasi mingi babi bandeko na ngai to comme na biso vers la fin bandeko na nga papa na yeto soko ko benga bana baza pembeni be baza musika Jacqueline Jean de Dieu Boya ya Boya Germaine Yaka Germaine Boya oh Germaine Leka Boya Germaine yo ouais ba mapasa botala te bajimo bango tala kuna Jacqueline bango mibale donc ba mapasa bango ye bobo oyo Jean de Dieu oyo Jacqueline baza ba mapasa bango nde awa bazokota 3e primaire leki na bango ya botala caméra botala Jackie botala bulo azokota première tala bana boye to tamlaka na bango na distance ya 8 km makolo chaque jour kena na bango classe pour kaka lobi bazala batumbe ya olobini na bato bazo landa yo wana loba makasi oza posa ko tanga OK ya bongo no lobini OK ya olobini bongo kombelo ngabelo kwani ya olobate kota tala kuna ya lobi olubeza posa nini OK merci beaucoup bandeko na nga bomoni bana balobi baza na bezo batanga basenge loko moko bandeko na ngai oyebi kazali mutu na mawa okoba la star na monaki bana ya père double ozwa ta charge à mwana moko bandeko na ngai ozo futere minerval ngo eza combien na boyi te za pe mbongo na poto pa difficulté pe zali to yibiso ba réalité poto ndenge zali mais soko lobi la star na landaki émission na ya père double nazoli ka père double ata mwana moko ofutela mwana minerva ke na classe bandeko langa nzamba no la kozanga te ko pambola yo to boyi te to sunga ba famille mais ngai na koma ko mona mingi
kosunga bato oyebite pa mate bato oyebite to ngosunga ba bande ko ngai chaque fois tant azo mona loko saleli azo pambola yo combien de photos sunga bande ko na biso bande ko nga bande ko na basenga ngata merci te a peso merci te mais mutu muso soki o pambolier o mona bake la stand ma pambola nga na moni yango to boite to sunga bande ko na biso bande ko nga to za appela caractère o sunga pe bande ko mususu nzamba lola ko zanga te ko sa biso bolamo bana boke na bino to tuka skona papa na yasi soki okoyi koloba loni okoyi koloba lisusu bande ko baola na biso pa to ko musu na suka sope ko zo mwa tana yo olobi e osala pe biso bien makasi exactement naza na remerciement na bango makasi pe protection na bango makasi oyo nzamba ko azosala mpona bango na vie future yebani te voilà mais suite na ba mwa ba geste mike yango wana mbe pesaka ba bénédiction pe garantie ya vie sociale un jour yepe akoko koma na développement mususu à partir kaka ya soutien ya moi eloka moke po baloba ke eloka moke yango wana eswaka motu na lisu voilà nzambe nde abatela bango place bazali likama ya mabe yela bango te merci beaucoup balane surtout la katamabi ya Star TV bomoni ke papa alobi mo eloko bande kunanga tozana besoin lisungi na binazo répéter please bande kunanga limera téléphone ezala bande kunanga soki tokoki ko sunga ba papa na biso e ko sala biso bien plus nzamba lola ko zanga te ko pambola bino olobi la Star na landaki émission ya père double na zoli père double moi na moko na futela ke minerval nzamba lola ko zanga te ko sala biso bolamu merci beaucoup la bande kunanga to comme na biso na suka émission na biso tolobi bongo bye bye père double bye 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 abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho sika ngoye. Bon mona ba Star tu bodingaka. Nga mono na za. Ba fan ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Nga sona ba kalika mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kansika biya ngana ringia. Bani ya kami kopesa nga pasadi.